Mais nga peut-on a gagné au beta FIFA benga inga na beta Africa et on invite l'Afrique au na yemba na ba magic system na ba mama patience d'abani na ba donton ba tebele banda na wendo ti to komangi na bébé chanda ezaki na musicien mo ba benga été na FIFA kwa ya koyemba na Coupe d'Afrique. Mais peut-être il y a bandi musique moi na moké mais ngata on a bandé ko sala ba guerre wana tant on a yemba ba yuta bana ma c'est dike ba photocopie ye er wana tant so sakina no pêcher kuna faut tout dans la France qui est VG Dream ba oui ça so ka bimisi disque ezaka disque de diamants yango moni parmi ba featuring nanga na sali featuring na VG Dream. VG Dream c'est les chanteurs actuels na France oyo azana cap moko ya likolo na niveau ba gadjou te yaza likolo ramenez la coupe à la maison allez les bleus dégâts on se petit mat badinda na mabele aïe 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 ndeko ya Congo tala agence ya voyage pe immobilier oyo ezali na assurance ya kitoko yango yo agence Orso Traveling ezali na ba service mibale ya liboso service ya voyage oyo soki okoti okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso pe lisusu bazali kosalisa bato assurance awa joli kitoko na ndenge ya defwa te tuna ngai nini assistance ya visa awa nde bosolo ezali po bakolandela o joli kitoko ti okozwa visa na yo pe osombi billet na yo oke pepele mobimba ti na destination za kokindi. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres et Bakali Prince, l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Enfin, je suis là pour vous servir avec mon invité de ce soir à la personne de Bill Clinton, Macintosh, Ntsengo Koulibaly, avec qui on va en parler, on va décortiquer ensemble la musique tout entière, ensemble avec lui, particulièrement sa musique aussi également, parce qu'il nous a également honoré pour répondre à son invitation. De la nation Tonton, merci à toi, patron de Clébois.com, Manga Pichu Boss Lady, merci à toi la française, et puis Ampur Herman. La réalisation est assurée par toi Nantes, merci pour de belles images, et merci parce que du nouveau est à Kinshasa, Poto na Katiakin, MHLMB. Resto Shop au coin des avenues Sundi Banal Sinkin, École Saint-Michel, nous étions à Baoba référence. Merci grand prêtre mère Hélène, Marie-Hélène, merci à toi, président d'Homme Nalil Mokondi à Lille. Boni Basango, il y a Géry Kila la Makitou. Merci à toi, Géry Kila la Makitou, Mokondi à Shell, Papa na Rose, na Michael, et la présence remarquable parce que c'est lui qui a facilité les jeux. Olivier Moukoko, le plus beau de la capitale. Merci infiniment à toi, Alino Le Bogard, Pascal Zalagabo. Il faut sentir maintenant, Baza clique Yababo, Alino Le Bogard, Olivier Moukoko, et puis au Mona Kuna Mbiaka, Fourni les pères, toujours fidèles. Alors, fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole, je suis bel et bien avec Bill Clinton, à qui je les salue. Bonsoir Macintosh. Ouais, bonsoir Prince. Bonne santé. Ouais, Prince Bakali, Togo trop. La moni santé où il y a olobelate, quand même ça va. Sinon, évolution musicale, ça va? Oui, normalement. Toko Pénard. Déjà, tu as se produire vendredi. Vendredi, tu as dans les stars. Donc, dans les stars, na Barumbu? Oui, dans les stars, na Barumbu. Donc, la mission m'a permis moi mouké. Moi pause, moi dîner pour Talaga. Toujours les samouraïs? Oui, les samouraïs. Alors toujours les samouraïs c'est une bonne chose, la monde est toujours fidèle et puis comme on a toujours, les autres continuent à se démérer. Mais dis-moi par là présent pour la studio nayo, autant largué déjà, dans la plateforme nos studio internet générique, nous bêta déjà quand même ça va, bah tu vas bien de partout dans le monde bah apprécier à qui. Au célèbre sur lecture non? Oui, c'est très bien, ça se porte très bien. Au moni les lots comme dans le monde moko et ça il faut tout mécano pour conquérir le monde. Monde internet oyo. Et il y a des gens qui ont des façons de musique comme en ligne. Donc, la musique est sous-pensa que disque zobima, la victoire. Ou bien disque zobima, il faut que zelango na château rouge, que zelango banane non. Mais comme disque bimi, il faut pas bandana ko télécharger.
bois qui on va plateforme non sur oui, internet. Na ba iTunes, na ba nani na makambo belé belé. Siko biso à un moment to comme ko rêver, to quand ça que Jézaka bon. Jézaka ke bon na bimisi disque nanga, il faut na pesa ngona maison mo na victoire, na sala boina tinde la nanyo. Nzoke za bongote. Mais tant que tu comprendre na ba label mususu to za na minito yo, nde yango ba lingi vraiment to kota na ba structure. Alors, merci, mais pour le studio, il y a une chanson promotionnelle ou album Ezali? Oui, album Ezali. Album Ezali a une affaire, il y a 16 titres. Dans 16 titres, on a tous au moins 3 sortes de génériques. Les génériques sont différents, tous en ango. Maintenant, les chants et belé, on a sali que des featuring avec des gens. On a pas congolais toujours? Ouais, on a sali na ba congolais, on a sali na ba belé, on a sali na ba mususu ya bamboka lokola ba, comment on appelle ça, place na biso to salaka Nantebe ou to salaka skal mingi Nantebe non Uganda. Ah, Uganda, voilà, des musiciens ya bakuna na salina na Moïse Mbusa na salina ba to belé na salina nzango na fi mo do ba biloko ide belé titre na nzango na sali ba nzango na sali ba Maniema na ba M Joe, donc na yembi na ba artiste belé. Donc à part ça, à part album nanga naza susu na ba collaboration mususu na sali na ba artiste mususu ya libanda. Ba artiste mususu ya libanda opé ba invité nga na ba album na bango. Merci beaucoup. Là, c'était vraiment la parenthèse concernant le programme Nayo et album. Mais dis-moi, par là présent de ton orchestre, Oeza, les samouraïs, Nakati, Bazo, faire partir pour que accompagner. Est-ce que Oebi qui parmi génération au Basala orchestre, tu fais partir Rose à la première ou deuxième personne? Oui, si. Influence ou on a comme Ekita, pourquoi il y a les samouraïs? Non, comme Ekiti Nangote, Omoni et Logo Zarandeni. Biso, nous avons une culture africaine, les années. Culture africaine, ils ont que Soki et l'eau bimisika, ndé à momoni batu ba komaka na posa batala et l'eau wane bimisika. Ba bossa ni akala. Donc congolais ou bien africain azarabon, azara et l'eau comme soki yes kamikolo, au moins ba jouer l'eau kala, ba sa l'eau ba bossa ni ngomo amuke. Ozomona. Neti par exemple ba téléphone tous en ango yo, na momoni ezali nani wana ba iPhone te iPhone wana iPhone mikolo wana 12 yasuka yasuka oyo nini ultra Samsung ultra o basali mikolo mais tant mundele aoya susu te na elibino susu iPhone li susu 20 lo wanga 20 wala 20 c'est que mbata champion donne la carte à La Rochelle. Donc Soki neti tolongwe na 11 boye et comme na 20 au moins na batu nyonso ba bois qui si 11 bango tout ba kimi ba comme luka 20 donc eza bon donc tellement biso to sai orchestre zaki avant batu mususu ba bi dia Bill Clinton ambiaka azan orchestre ba samouraï parce que ba comme otala Villanova pe bimi hein total appelé Villanova. Orchestre monsieur bimi ba kombo ngezarani ba kombo orchestre ba jet set. Jet set et bimi. Bon total appelé jet set. Ba victime. Et wana génération na yo. T'es bon, victime mais il y a qui na sima na ngai. Ah OK. Après yo. Oui, victime bon victime gutu ba saliango il y a au moins 3 ans passés. Pas si très longtemps parce qu'il y a un groupe d'accompagnement. Voilà, c'est comme ça. La Timouata. Voilà, donc c'est comme ça. Biso africain to bongo. Ce qui est le mot qui déjà avant, tant que le mot c'est koya, pas tout va se plonger ba tala. Qu'est-ce qu'il y a tant ba tala, ba comprendre à Jézaboué, au mon appel Jean Wikitina. Mais Jean par rapport à Wikita, parce que parler de Bill Clinton, c'est une icône d'animation. Et puis, Evre Nayo est remarquable. Animation est un département il y a show aux Zalaki Nayango, état animateur, au s'imposer, au salon orchestre influent, au bêtiment production, album carton. Mais pourquoi pas se maintenir jusqu'à présent? Parce que l'élo oyoboye, en tout cas, même souci, il faut le dire, pour autant, on l'a député à public, mais
ndeni orchestre bilango ezala kaka omona maki non na kalatondo ba les samouraïs mais comment là c'est comme si Eli moi parce que Bill a voulu que Eli moi ou ba musicien ba sala ba misa la promotion na bangote. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que Bill Clinton na les samouraïs ils a des biloko différents. Bill Clinton est une institution mobimba ya Bill Clinton. Les samouraïs ce sont mes musiciens oyo bazali ba mususu ba intégré ka ba mususu bazokota, il y a les autres qui partent ba mususu pe bazoya. Mais tout ça na ba fidèle bazali bela bazali. Donc omoni les samouraïs sont otali parmi l'orchestre réunion sozoloba. Il y a ba orchestre bimi ya mikolo. Okuta moi ba samouraï moka mike ya banda munda musu bazana bakati. Ba o bala ba titulaire te, ba réserve. Bon ba o musu bazaki na patience pensate. Ba o musu bazaki peut-être amoni bon ngai na moni ke fona ke sala mouvement na ngai. Izala nango bongo. Donc dans les samouraïs ezate ke to sala yango pona ko kanga batu non. To sala pona ko kanga batu te mutu so asamoni azui pas na ya lire. Neti par exemple moi no mususu bomona ka neti azwa abimaka na ayemba na je pense Vodacom de best ou comment pas wera best of the best Jamaïque animateur voilà. Jamaïque net animateur wana mais intention na pardon na kato parole du fait ka obenga batu moi na oyo boy c'est comme si autre citoyen ba moi na ça veut dire ça moi na muke so azaki papa na ngena lo bade di papa wana aza mwana muke il faut que le bazana ajabana il faut que le bagaza mwana donc Jamaïque azalaki mwana oyo azalaki na orchestre nanga oh yepe utakuna auta na les samouraïs Jamaïque na zwaka na kisangani omoni ezaka biloko mususu moto mususu tanga moni mo ya bimi abosani source non abosani source te mais abombi. T'as comprendre. Très bien. A bombi et le mot pour côté mususu, bah zoyer le gros là, abimi le gros les lima. N'est pas outil de nulle part. Nzoka, a outil quelque part. Ou soit à rôle bapé que non a outil quelque part, mais bah zoyer te pour na quelque part na côté wana. Voilà. Et au combiné te. Voilà, il au combiné te. Donc il go simba te que mon ah petit autant soit outil koto yo. Et on loue la vie polémique. Pour bah boire qui sur mon yango. Munakobanga wana mutu musomo na tamususu a bombi place ya utaki. Très bien. C'est un peu ça. Donc ba samouraï baza socle ya musique lelo zoyo ka lelo oyo beta neti orchestre ba génération oyo rythme wana zo beta ba mikolo yo ba samouraï baza socle ya génération. Ba album na yo na lobaki yango na meka yempe ko toucher moi poana et en la carton mais ces derniers temps tout mona kibota et bimaki en tout cas et betaki mais c'est comme si 600 ezalaki éphémère ba 600 ne batumsu ba benga ba 1 mois 6 mois soit une année tandis que Bill se to ebele côté publicité côté album concert et en la carton mais sur le stade là où les terrains là on meka un peu au tikango moi muké. C'est quoi la stratégie de Bill Clinton? Parce que mon qui non a moi sima a tiré la tana batou mususu. Non, ils a bon côté. Problème na biso ezali omoni musique na biso congolaise, eza musique moko boye o eza na ba faillite ebele. Eza na makambo ebele ya kosakana te. Parce que la musique congolaise on a plus de producteurs. Tozalaka na ba salte, ba sponsor pe basila. Ba sponsor bazali na bango mais na ba condition ya mboka ndenge makambo bande okendele ba sponsor ebele ba se détacher na ba musicien na makambo osala ba spectacle ebele parce que mboka ezalaki nano na ébullition. Vous comprendre c'est un peu comme en Europe. Tilelo ezaka na même position moi keba ozomona keba musicien moi ba beta bien ezate yebisanga soko bimisi album na yo album et mataka tango bimisi yango il faut que nous ça la promotion yango obeta na ba mboka belé obeta na ba salle mythique mais comment na ba salle mythique mutozo que nous ça la promotion na été so lingo que nous beta net par exemple le bisinga kibota et dendaka saba simbango des gars et cartonné en Afrique mais si qu'on fond en Afrique toki en Afrique oui parce que
Et cartonné dans parce qu'on a des images. Donc, ce bateau a une chance de relaxer. On a des Américains qui ont Vous avez une image, Joana? Bon, on a un bureau. Ok, tu as ça parce que les Bogards, on a fondé les pères, on a l'effort un peu, on a une image, Joana. Oui, au moins il faut que nous présenter. Babilo qu'on a une salle mythique. Mais tant que nous présenter œuvre dans la salle mythique. Oh, beaucoup bêta wate. Oh, tous les musiciens on a pas photo, mais africain. Bolini musicien moi bêta wate. Tous les boété, mais finalement. Bon ça ndene. En Afrique, tous na salle moko boété ou grand salle ya makasi. Ezate. Mais moi, je pays quand même influent. Ma Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, on palais à Congrès. Ok, à Congrès, mais ce n'est pas des salles mythiques où il y a 20 000 personnes. Ozomona. Ezakaboye, omoni mutu sokazaki na mbongo, azasu na mbongo te. Ezalaka moi passe. Moi stress et côté. Vivre na makamususu. Agence Orso Traveling bazali lisusu na service ya immobilier, c'est-à-dire masolo ya kosomba banda koteka banda pe koluwe bango nde baza na professionnalisme makasi yaka awa o consulter bango po awa o kosomba ndako ezali na ba problème te o kozwa pe ndako o ezali na mindondo te pe o kofutela na ndako oyo kindoke fandaka te. Adresse ezaka kase moko Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin numéro 369 commune ya Gombe. Référence Kin Marché ex Pelustore en face ya Sonas. Soki ozana besoin ozo information nyoso okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 91 0085 008 tope okoki kokomela bango na boîte email obeti kaka orsotraveling@gmail.com. Oza Mobimba awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling baza na professionnalisme na ndenge ya deux fois te o tolobaki te tolobi garde bandi na yo musicien oyo to mesana na basali ya minene to mesana na basali lokola ba palais des sports to mesana na basali lokola ba Bercy to mesana na basali lokola ba bon mesanaka ba seko zala côté ya wera ben oui to mesana nango mesikoyo eko masiko boko mobeta na basale moko lokola bote mutake beta na salle de fête moko boye moins de 100 personnes et ça la bien te ozo comprendre et ça la bien te et ça la nango bien te yo zolo ba pona we ranson c'est bon bien mais we ranson mais ba fungola kasi batika ba musicien ba beta normal au mona nde makambo yo salama. Pona yo. Pona nga siko na mona ngo ezalaka je moko boye basala pona ko étouffer génération na biso. Parce que tant on ba ke e ba le kauki ba mbisi minene ba bimisa c'est la 5e génération. Na mona ngo ezalaka ezalaka na concept que ba musicien ba bimé belé ba sala orchestre. Mais oui, parce que tout le monde a dit que Maïcha et Bimaka. Maïcha et Bimaka que non voilà ba linka ba président bazala. Ba musicien ba ça déjà étouffement. Après Maïcha on est commis de commis ba mise ba robeta souste. Par contre que ba vie na biso to beta na bango déjà. Mais comme ils sont ba Bill Clinton ba osala ba maman na ba succès, ba beta pe siko ba Zénith tango, ba buka pe siko ba parler des sports ngo tout en ngi ozala, ote muto beta sous concert. Non mais à l'époque on a ça succès concert à Nobeta Manapoto si je ne me trompe pas. Non. Bongo siko nga na émission papa, o monika na 4 émissions. Bureau na nga ezali ba olaxo concert on a beti na États-Unis d'Amérique. Wana yomoko na ngamoko yo lo ba showcase. Oui. Nga na beta na États-Unis na tikala ko beta bongo te na ba tango na zaka na orchestre les rois de la forêt. Na tikala ko beta bongo te tango to zaka na ba les marquis. J'ai joué moi seul na beti na Raleigh, na beti na Washington DC, na beti na New York. Wana zaki sans wera. Image. Comme parce que émission nous met par rapport à appellation, il y a bulle, les jeunes millionnaires, comme on est moi depuis succès et qui t'a manqué. Les jeunes millionnaires, ils ont par rapport à succès. Les jeunes millionnaires, ils ont appellation au batu bapé saranga. Tango ça succès la réseau quota. Ils ont bon moté. Tango ça succès la récolte. Si on a une ça succès, c'est l'oyo. Na minito. C'est l'oyo. Ça polémique, c'est dans le bilan peut-être au polémique. Parce que le succès est éphémère.
ya mutu nyonso ya mutu nyonso eza bongo moto atikala na succès ya libela ou azaka na succès ya libela ce n'est que les plus hauts les très hauts ezaka de la forêt depuis abanda c'était le succès fou. Te bon koko tsanga na ba polémique te parce que bino bozana na ba polémique oh te succès fou te bon moi siko Bill Clinton kombo ne saka Bill Clinton yo changer kombo Bill Clinton beka beta beta te beta wapi te na nenga kinto mo ba village te besa non olingi komisa biso lokola ba musicien ya lelo Bill Clinton akoma mutu mo boye kombo na ngeza munene mais oti nanga na beta kana ba kermesse te ba village temba non zela papa zela omoni to se suivre te to landa te mabe na nga na landaka te o muninga yosala nga na créer kande na auto yebiso ki na beti na basal lokola Raleigh na beta na basal lokola New York na beti na basal lokola na Washington DC na hommage ya Arafat omonaki yo moko o Yoruba gagnaki yo bo Yoruba bia peso chance of se faire Yoruba sanani Yoruba le vrai Yoruba ezali yemoko DJ Arafat. Yo connais Ibisayo. Non, il ne faut pas que ça la ba copie coller. Parce que na yamaki l'autre fois abeta li solo. Non, ko beta masolo bana. Ça plagiat. Et ça plagiat. Comment yo ko zo kombo ya mutu? O komo mi benga kombo wana. Non. Mutu za musicien comme on est Yoruba. Yo po ya o komo zo lo ba lokola ye o komi lo yo ye. Ça c'est du plagiat. Ça c'est du copie-coller. Moi je n'aime pas ça, ce sont des musiciens fabriqués. Moutou Azalaki, comment on appelle ça? Azalaki Moutou Boy, aboni que bon, Jesco et Komikoto, bon, non, il ne faut pas citer ces petits-là dans Makambouana. Alors gagner des ngam tu na matié na podium. Oh, yom tu matié na podium. Ngam tu na matié na podium, ngam tu na même ba on Abidjan. Parce que na Abidjan, babane kozela Moutou Moko. Parce que lui-même DJ Arafat avait bien dit ça. Que Bill Clinton ne azali modèle nanga. Mais tant na yamaki pardon na katote parole na alobai que parce que bino pe bozala wana na bango personnam Arafat abaki Bill aza parmi ba animateur on a tala kala Congo on a s'inspira mais abaki non aza yo oza modèle là. Moi je m'inspirais na moni français ango bino bozana difficulté à français. Tenga déjà français c'est bon. Mais oui parce que tant moto alobi que je m'inspirais de Bill tant moto abina tala kayo boy sko yo linga sani yo linga ga sala ni parce que moto abia tala kanga selon yo au monde ngane o bandai ko mona ndenge DJ Arafat banda o yemba te Bill alors yo linga moto alo bandenge nini. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yoruba parce que Obi azan de konayo aza frère Yoruba est déjà mort. Yoruba azakuna et pas Nzambe azobatela ye, c'est lui DJ Arafat. On ne veut pas de plagiat. Tolingi ba copie collecté. Mon fils c'est Yoruba DJ Arafat. La Chine bayebi. Il ne faut pas que ça la ba plagiat. Mutu azate yo yibi kombo na ye obandoki manango lokola oh non, c'est moi non. Yoruba c'est mon petit DJ Arafat. Il est déjà parti. Merci beaucoup. Vraiment, parenthèse. Je suis bel et bien pour vous qui venez à peine de nous suivre. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, l'espoir de la presse. Je reçois Bill Clinton, un animateur, icône de l'animation, mais animateur, chanteur, danseur aussi également. Pourquoi pas? Parce qu'il a la qualité wana et à pouvoir déjà parce qu'il fait la pluie et le bon temps. Merci à toi, Kodambo Kazala Mogoya Willy Moucheni, Maman Emeline Zemba. Il y a tous peuplés Betolo Yaouli Pensé les bailleurs de fonds champion à Don La Rochelle, merci à toi. Merci Jéry Makitou Kilala Mokondi Hachel Papa na Rose na Michael, merci les Blameno les bourgeois patron les Blameno, merci à toi. Merci Igor Diboué na terrain Tchomo na Tchomo Igor Diboué, merci Corniche Tambani Luanda Kinshasa, téléphone iPhone spécialité nae Corniche Tambani, merci à toi. Boni basango ya Gauthier Mascotte, leader ya Londres, Zamoko ya Gauthier Mascotte, leader ya Londres. Bon séjour à Kinshasa, Tims Kabengele les bourgeois, l'homme des immeubles, l'homme à niveau, Tims Kabengele les vieux Chacha, Richard Moutomo, Zeka Luzeka prêtre, merci. Alors, Macintosh, parlons à présent de cette polémique qui fait un pérage. Qu'est-ce qui se passe entre toi et l'artiste musicien Ferregola? Parce qu'on avait suivi les interventions des uns et des autres.
balobaki que Bill Akomo Lobela Nzembo ya Ferré ou ebimi pas si très longtemps, regarde-moi. À l'occurrence, Tomonika Kola Lobi, comment Omo Lobela Nzembo wana au moment où Ferré abimisi yae pendant tout ce temps tu étais où? Tomoni de l'autre côté, Zulema Alobi et Nzembo na ye. Atekela ki Ferré a besoin de polémique té. Et zo lobi sa moi batuma trop. Qu'est-ce qui se passe? Toro éclaircissement pour la chanson wana? Bon, ezaka ndenge babiloko ya internet ndenge zali nango. Mais moi, je n'ai fait aucune déclaration. Donc, ce qui, Lelo, n'a pas fait l'interview, parce qu'il y a un concert, il y a les 9, na Star Bar, na les stars, na Barumbu. Moi, na occasion, à rien, na yaka na écran. Bon, au moni bateau, bayebi. Peut-être sali polémique parce que que Bill Clinton aussi avait chanté la chanson en 2005. En 2005, c'était la 5e génération. On a baïké musicien, orchestre, musicien, c'est le seul et l'unique. Voilà, c'était ça. Bon, ngai na lingi ba polémique wana c'est ça polémique tout ce éclaircissement ba polémique té Ferré auto Nzembo na ye et sali bien maman na chant et sali bien nanenga yembi et sali kitoko makasi donc nga sikoyo na zonga ka na biloko akala na talaka liboso biloko akala pe ko pesa inspiration voilà biloko akala ko pesa inspiration yango pe pesa inspiration moi j'avais chanté la chanson en 2005. Oh oui, mais pourquoi vous les journalistes vous voulez pas vous ressourcer? Il faut vous se ressourcer à l'album on a déjà d'ailleurs c'est un très bon album nga personnellement na linga trop. Voilà. Bon, eza question que tant on a yemba Nzembo wana zalaka ke banzembo neto ba ke commerçant ya tekaka nayi. Tant commerçant teki Nzembo soka monique a tekeli yo mbongo wana eza peut-être insuffisant et koksi ba posanete ako kende lisusu ateki yango lisusu na mutu mususu o comprendre le on a ina loba très bien commerçant za bongo commerçant c'est-à-dire parolier wana voilà commerçant ko to bien commerçant soka monique bon voilà et logo nangai parce que ça œuvre d'esprit et ça ina kati ya mutu et ça le côté bo salango ils par exemple des neti sako yanga izao so na tekeli saga yoji saga yoji collection sika donc nengeza omone sako nengeza bon so na zu yango na tekeli yo usa to tekeli bengo mo Japon na tekeli yo okenango pas bengo mo Japon tekeli abo bon ba tekeli bon bengo mo logo tekela ete parce que bengo mo dem to teka ka biloko sikoyo par exemple otolongwa na sac to ko na montre elle dit montre on a des collections sika so na tekeli yo montre yo sikoyo ozwi yango okenango libela mais sikoyo par contre Nzembo eza œuvre d'esprit okoloba na tekeli yo yango mais yo moko pe etikali yo kaka na mutu kotika etikali yo na mutu soki oza aventurier soki oza aventurier voilà okoki kozwaka Nzembo eza na mutu na yo wana okei nango supa ya mutu mosusu opesi okei nango supa ya mutu mosusu oteki ata 3 personnes okoteka ngo même ata na 50 personnes. Pardon, une question de curiosité. Voilà, tiens, moi, engagement, moi, signé. N'engo yana Nzembo, on a sombi, to signé papier, so na regarde pas mutu mususu na kanisa yo. To sala ka babiloko wana Nzembo na biso oyo to bimisa na kati ya album. Voilà. Bon, par contre la chanson, pourquoi na lobake eloko wana nga nazomona ngo na lingi polémique na eloko wana te. Parce que Nzembo wana ezaki Nzembo moko boye to banda oyemba ngo na sima ya podium. Na sima ya podium. Yo na nani? Tant que ça na maison mère oui ya banzembo to banda oyemba pomoni maison mère nde tozana ezana biloko mususu to banda oyemba ibima na album te wana to bala bino tout ba faire rigola ba sele yo ba JDT biloko mususu to banda oyemba na sima ba podium ibima te au moins tant que musicien mo ko sala test mais amataka podium te to matsake na podium te mo bo ça ba travail na ya coulisses voilà
ayemba kaka na sima kota ba toilette donc koyemba zo yemba na sima ba toilette omona pa ko ba do te yo lokolo a grand yo kana eloko yo et pour la titulaire au matao yemba mataka yo kelanga na eloko yo omona vie oyebiki an eloko moi bien yep na fo matse na podium c'était un peu ça omona pele mo bo ça ba travail na ye parce que ngalinga travail mingi mais à l'époque là nani Zoulé Mazala na maison mère quand même non Zoulé Mayaki oya na maison mère Zoulé Mazaki parmi les artistes oyo ayaka na maison mère o ngapi na bande ko travailler ne mingi Zoulema oui parce que omoni ya mona biso ke matalata les eloko mo mabe batu muso ezalaka na kuzu boye ote yaya ngana pale mobulu tala na labi pondu eloko utia na kakizate bana nazo souffrir na pale on a bino ba musicien ozui sac ou ofongo le PC pe mo eloko akepali même ko okuta na caméra boye po aloba makambo wana asani ni abombi les mal ya ba musicien congolais yango wana balobaka vérité liboso ya caméra te ba bomba ka ce qui est réel ba bimisaka opo mokili mona yeke yenda za danger mais ba secret caché tango ezaka l'air mo kuta ene na nzela boye ote nazoki ndeko moninga bona obeta ligne 12 na nakoma penati chango makolo ndani ya sawana pesa ye mo eloko. Si je comprends bien, chanson on a eza Zoulé Mabanda au travail on a. Chanson eza biloko oyo to bande ko travailler on a sima ya podium. Ya biloko moko te zala ki chanson te. Ezala ki chanson te. Ce sont des morceaux, des parties. So on dit bien ndenge faire yembi yango. Il y a des mots qu'il a employés là-bas. Ngapeta on a yembango bongo te. Wana monini. Voilà, ta on na yembango, ngana yembango boye. Ngana yembango ke celui qui veut bouder n'a qu'à bouder pour lui et salamanengona na mondo yo. L'intérêt des autres est seulement les siens. Qui dit bien écoutez-moi ça. À la première occasion nous nous sommes rapprochés. J'avais comme intention de retrouver la légèreté et je me suis peu à peu m'installer au Gabon qu'on se voyait chaque jour. Je rentrais Léo d'une manière arrêtement. Mes amis m'ont dit qu'au rythme Tobeta Kandoulé, il n'y avait plus personne que celui dans mes yeux. Il faisait Paris aller-retour, changer matin, Ninyango Boye. N'a préféré Tosilana et Betoué, Betou Koulanda, Makintoche. Bill Clinton, en tout cas, l'unique à son charge, quoi, ça fait plaisir à toi. Olivier Moukoko, first class. First class. Olivier Moukoko. Donc, on a expliqué, ezaki nzembouté. Ezaki nzembouté. Ezaki morceau par morceau. Et bien, il y a Bill à tout moment manquant. Et si la kakaboye. Et si la te, ça bilonde batu bozo landa vague moko boya makala kon. Biso landa vague. Bino bozo landa makala kon qui eza boye. Papa. Bomoni ma banki ba bimie okobo wile la li banki ona bo olia li banki. Ki bilwana ni mateka mo yemba. O bouleversa monde. Ngana banda ko yemba déjà banda kala. Ozali ko pesa nguyampe bandi wo. Wana moi estime bandi mateka la imakasite. Mais kasi yango de style yango zoloba. Pongo style ezobeta malelo eza style nini? Eza style ya Bill Clinton wana. Yango nde moto komi ko régner lelo. Ta na fungola bino misu bozaki na bino. Do yema ngo da depuis wala na maison mère. Yebisaka siko ba musique nini ozo sala succès lelo. Ozo ka te bana ba yoka ka te bado. Bana siko yebisaka chant nini ezana katwa. C'est du show. C'est du show. Quand on a vu que moi j'ai chanté, qui bouissa pimpa mobimba boye. Voilà, tu Nathalie, nzembo na yema nakoyamba na mboka panama, nakozela maboko kofungwa mama pata nzembo yembela ki mwasi na ye. Tieza moi, pense à moi, napena kokanisa kayo na tongo. Okotisi na mwa rap. Na yesu ko na rap. O jali ko pesa nguyampe bandi won yaka kosinga boli. Ngana banda ko yemba déjà kala. Mais nazo yemba kaka na basima podium on ezaki musicien mso asali vocal bo Natal na bité. Basima podium na la zamba. Basima podium yaka vocal on eza mabe. Beta mobu. Abeti pa bimi na miso batu mais moi elo bana etando ike. Neti vocal nino pesa. Wanto za un peu moi. C'est ça polémique hein.
Les man nanga na linga ko zonga si matin na mama musunga na otali sonde question opposé. Opposé nga ke yo yemba ndenge nini. Tant na biso ba tu m'avais dit que tu es mon amour. Tu m'as promis que tu vas me marier. Tu m'as abandonné. Wane zanga ina faire nde bato yemba. Mais il y avait des chanteurs. Il y avait des chanteurs, Babindo Bazalaki, Lacoste Bazalaki, Batunyoso Bazalaki, Baemelia Bazalaki. Mais pour nous yembelo ko nesenga il faut bil na faire nde ba yembelo ko wana. Ozomona. Na ndo yemba na kati na bango na zo diriger pe bango na babilo mususu. Il y a des images za bilo ozonga zonga simate. Mais pour nous bake o te ki bilo na to sentir tete papa, on a grandi de ce que comprendre makambo belé. L'art besoin nango déjà bana ba otanga ça va. Ozomona. Ba vie auto sala ka musique bato ba mona ka biso ne ka photo sala ba biloko wana neti o sala ngo pe na nzela o sala ngo partout non yango baba il y a un temps pour tout temps musique ezalaka mais temps moko to comme ba parents bilo solo ba wana na zaka bil moko na botana na tamo wana te ozo comprendre na zaki na lo yenge na kolongwa awa na kengaba na ke sala boum na ngaba na kozonga ta musu lobby na 10h du matin. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Les personnes qui sont en Belgique, au loin en Belgique, orchestre Vandara en Belgique. Ok, Paris. Bino Bokei, par exemple, Allemagne. Bokei boum en Allemagne, bon, la semaine prochaine. Mais c'est quoi yo? Allemagne, moi, bah, Tejimboko, clin d'œil spécial à toi. Donc ça, bilo quoi na te. Donc là, on a bien calculé. Donc, donc, bilo yo zo kanisawana, eza bilo yo vandi na ele lote. Mais c'est la même personne, mais structure est à changer. Là, c'est sur le plan musical. Sur le plan strictir, il y a Moutou. Naïpité sur le combat. Donc, ce que musique est tout ça. Donc, la musique est une maison mère kala. Tu vas aller là la hôtel. Tu les lobby là la kana hôtel. Ndé yo boulé. Tengate. Mais c'est quoi s'attaquer dans ngate. C'est quoi yo kasi oui. Et ça quand s'attaquer na yo pour bango bazo tuna ndé yo. Faut yo soit biloko pour les autres. En tout cas, l'unique à son genre. Mais bref, tu comprends que chanson, et ça, n'est pas besoin d'interpréter, et ça, y a eu. Non, chanson, et ça, y a été. Ngai chanson nanga eza na kati album nanga ya kizoba zoba. Comme je l'ai chanté en 2005 na yemba biloko mususu na kati betukulanda makintoshe malembe tukwendile nzambi kaka kwa luzolo moni oyembi yango très bien non na yemba ngo en même temps on a yembaka ba yo kei Claudine Lonzoka yo bosani ngai maman na chant yo bosani pacte divin na yemba en même temps on a yembaki dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui chantent le rêve qui les hante au large d'Amsterdam les rona au bana yemba na français et puis maman yemba en français peut to banango en vrai dire la génération na yo nazo ko encourager bango yemba na français vous encourager bango. Oui, c'est ça qui est bon. Dieu créa le monde pas trop compliqué. Mais l'argent est à Paris pour nous diviser. Sorotali na même album moi na sala qui zoba zoba en 2005. Au moment na sala kapi nzembu moko boye. Voici ma main droite est ouverte. Oh de la forêt pas sala pe boye. Beaucoup incident. Voilà. Yango siko na ebisi oké ezalaka faute na biso ba musicien té. Il y a un grand artiste qui a commelé ça. Faut te ambandate ou faut te commelé ça. Atekeli biso et la manenge moko bampangie. Oh maman. Donc nzembu wana au faire abimisi eza nzembu na ye. Regarde-moi. Et ça y a yé. Eza nzembu na ye regarde-moi. Aponi ba parti na ye oyo babiloko to bane ko travailler kala na maison mère na basi na podium salinzembu na ye regarde-moi abimisi ngape ezalaki babiloko to bane ko travailler en coulisses ngape salaki yango à ma manière ok sokotali na nzembu affaire betu kulanda makintoshe ezate ba français onga na loba ezate aujourd'hui bon aujourd'hui à loba kiango mais côté moko na loba côté moko na yemba. Sur les champs de bataille, l'île atteint notre réunion. Lourd de l'arme et de la cire. Si des jimans pata, moi je chanterai pour toi. Wanezati. Donc, ils ont un exercice. Ils ont un bel écoute. Au moins, ils ont un maison mère. Tant que changer Kala Ibouing.
Bubakala ibwinge amigenda buna jile tayaka vocal moko epimbeto bukake di bukunduza magage maison mère sara ker mugwana okilo na munu kibeni mekumamba na munu samuna koloshila menu bambwa kile kimambwe ma mais biloko muso ezanga biloko muso ezayo appartient na next kiyo eza wapi wana binabi biloko mususu ezanga ok net nini Pamba sala ker wana okilo na munu kibeni mekumamba na munu samuna kolo mesikoyo wana intervention rapide une intervention rapide yokelo kwezanga ki shintulomba ya mugozuna ikala imakangu mubalabala logwena kingulunge nshigema logwena kingulunge nshigema sikopona emission wala munoko nini eza kimbala po papa ayaka nango papa oyo ayaka nango ndenge apesaka ngo ezaka makasi ya kosakana te bachanteur bakokaka koyemba ngo te o bakokaka koyemba ezalaka kere wana bokilo na munu kibeni mekumambanda na munu samunako yango nde bazwaka me intulomba ya bazwaka mpe na adamu wa yelo gwenakile wana bela fore mutu asala yango balandi ye na chanteur moko mais siko parti oyo ezanga wana ide wana ezalaka ya yo eza yanga te donc bambala wana o bawutaki na fin fond ya bandundu de la forêt abengisaka bango spécialement pour spécialement pour ba modifier nzembo wana ya kala ibwingi donc tamba pesi biloko wana pesa kisiko na sima kaka kutu nzembo na yango bapesa yango kutu ezaka na sima ya palais sikoyo na sima piscine ba musicien bazwaka oyo bakokaki kozwa mais papa wana balobaki oyo soki bozwi yango bambala nde baoyokanga baoyo bamakambo na oloba bambala tu shintulomba ya muguzu na ikala imakangu mubalabala logwena kingulunge nje shigema engi lobani logwena kingulunge nje shigema ya makala kaka bibile ego baozo kusakabo mais apparemment Bill ola na mémoire moko facile ya ko capter ba langue ya bato et puis o expliquer yango pe normal yango na ebisio ke tango tuninga makambo millionnaire na ebisio nga ba fanatique ba pesa nga ba kombo ndenge oh ya millionnaire nde sala ba pesa yo sala yo te comment soki mutu zo kabela bato ozo pesa bato ozo kabela bato mo sa millionnaire te quand même oh mais yo millionnaire azanani millionnaire ba million bongo papa na ngai donc yo banda biso to banda obeta musique yo revaka alors donc yo revaka na yo alors pour la tuna Olivier Moukoko first class na tuna est-ce que Bila la millionnaire tu habite vraiment milliardaire voilà wana kutu ya ebisio ndengwana Olivier Moukoko mususu ayebisio te parce que biso to batu yango na ebisio ke omoni yo zo tinda nga trop na musique na biso ke musique na biso ezo futa te mais quand on relaxa pe ba musicien mususu ba tactique mikolo que musicien ko za pe na ferme musicien ko koma pe tam so mona pe za pe na sangulu ya yo moko moi 4 flats musicien voilà ba makamsu to kolo bango awate parce que bango bazala ndeni relaxa ye mais tant relaxa ye tant ikoma na micro a oloba te ke ode eza yaya wana mtu relaxa inga te eza tonton wana te eza vie na nga makitosho mtu ebisenga te ke na sala boy mabe ya ba musicien na biso yango wana c'est un peu ça makambo ba ki millionnaire ki milliardaire to nko lobelango na écran te pour moi je suis le musicien ou ba braka na kati ya mboka na biso ya Congo bazwa tout pour na tika la rien na ba bika bato banani bato tout ba yebi histoire wana. Alors merci beaucoup de évoluer fidèles internautes aux Bill Macintosh en tout cas les solutions qui est très bien Mangaya Pichu Boss Lady Mangaya Pichu de la nation Tonton Banda Empereur Herman Nantes merci pour de belles images parce que tu fais du bon boulot. Yannick Mambeke l'impresario para-belge, l'impresario Yannick Mambeke, Hervé Mambeke para-français, Hervé Mambeke, merci à toi. Boni Massango ya Géry qui l'a la Makitu, Mokondi Achel, Papa la Michael Narose, champion Adol, Nakata La Rochelle, champion Azalagamoko. Merci les plus beaux de la capitale, Olivier Moukoko, first class. Merci à toi, Olivier Moukoko, les plus beaux. Faut mon mobali, yemta contrôler capitale congolaise, qui est Kinshasa. Merci à Lino Les Bogards, fidèle de tous les temps, à côté de Bill Clinton. Depuis Banana et Tilelo. Aza fidèle, batabon fito apprécié bango, intoxica ba musicien, tout le groupe boété,
Azalati Lelo, Aline Les Bogards. Boni Bassango a fondé les pères. Aza toujours peu fidèle. Il faut féliciter Bango. Alors, parlons après ça d'autres actualités. Ancien Yawenge Muskameson mère bazo préparer un album d'ensemble. Initiateur Eza Ferrego là, va se poser la question, ba ya Gauthier Mascotte na Londres ba bengaki pour qu'il va somba ba chanson, ba Vicky Melanie na Londres ba bengaki, ba Mama Emily Nzemba ba bengaki, idéologie ngomona ondengeni parce que oui rapper, on ça papa na bino sur le plan musical, asa d'accord na idée. Oui. Idée wana bisonde tozana kati. Binonde bozana kati. Bisonde tozana kati. Eza idée ya mutu moko ya Ferrego là. Parce que faire étant à qui idée wana, je suis parmi les premiers au faire à contacter qui pour idée wana et se réaliser. Donc ngana mutu okobeti langa li solo wana te, ngana zana kati na yebi li solo wana ndingeza. Donc ezaki idée moko azwa qui a bien que voilà, il faut passer à maison mère tout sangana pour na luka moyen qui esprit na biso ya wenge ebunga te. Ozomona esprit na biso ya wenge wana ezala kaka toujours malgré que mutu na mutu azana ba makambu na ye banini mais à un moment faut to kutanaka tonga yebisinga idée wana na to sola quand on a au restaurant mo ya ba chinois il y a aussi des images ceux qui biro na ngai ozana ba image ba opesa yo parce que nga linga ko solo avec des preuves à l'appui solo on a fait bureau na solo ya mona yena na kati ya nini ya ba chinois apeso idée na ye apesinga idée na kali na yoki na bibon na idée ozo singa photo chamo tout tel to chamo tout tel yo mte pona ibatu donc ngane siko na sali classement classement des babi ba ancien dans l'ensemble mais on dit ngaza ka coach ozala katoza yo nde mabena omoni les congolais mobi ko chama kambo ozalaka mettons obi ozalaka coach c'est comme ça coach ka bango bazala ba orchestre ngana zaka coach sur quel plan la coaching na yo na lobiki tango apesinga idée na ye nani na tali na biki na sali classement yo komi agité pour un c'est là comme agité de la tuni kaka na sali classement to yeba bato ba sa classé to yeba bango te na ko bimisa boite parce que boza ebele ba ancien wenge boza ebele ba baka kinga na sali classement ba volonté ba sa wana ba déplique ba sa wana non équipe goza munene batu nyonso bakokota na terrain te eza na batu musu ba oza na banc de touche aza comme réserve ceux to moni qui est moyen te bobimisi to bimisi ou bien ceux to moni ta mususu na faire et pou eza te batu tout ba obanda makambu te eza initiative mo eza donc mo makasi ya très important ya moni batu bali ba kende na biso na ba polémique mo ba distraire biso voilà ferré abeti nzembo ana Bill Clinton pa yemba yango non na lobi yango boy bien biso toza bana maison mère il y a des trucs auto bêta miso se bimana on a discuté boata bokina na les marquis to bêta biloko mususu na bito bimisa nguto na ba discuté eza na biloko mususu to bana yemba on ne chante pas la victoire avant la guerre bon non ça la dio na sele onde onayo mais siko dio na benda ki sele onde to ça la dio na yo to benda ende mais ça eloko na nga mais to sele mo dio na master mais on a to tunia ko ngana na ete eza bongo eza ko ngana ko ya ne loko mais na bengi yo oyemba omoni musicien muso ko za la pe yo ozano innocent oyebi noté bazuyo balobi bon ça va yaka to yemba plan o yalo ko mutu bani ba katso ebalit oyebi noté aux aveugles maintenant muso ba ko cha pe micro bo batuni o bandio lo baloko makaku moko boye na kati ya ba uwele neti makaku moko bo akimi na zamba aoluka place ligne se réfugié ozo comprendre biso toza biso ba to sali maison mère ba ferré Bill Clinton ba Serge Mabiala ba Seleo Scram ba JDT molopo yaya kité te on a ça ba première équipe OK on susu ba yana ba simeza ba tout ba kimanga ba vague ya lo ba réfugié ba aimer l'alliance te ba aimer l'alliance ba saki lo ba réfugié oh mais pourquoi au bangi ko ba réfugié Emile Elias azala ki mutu na bisoté Emile Elias c'est l'artiste que j'aime beaucoup Aouta wenge d'ensemble à KBCBGT on a raison. On a un problème matin mukete. Nazala ba réfugié ba yé. Mais ko loba na ngani na loba na vibration parce que yo lingi na loba na vibration. Mais c'est ça qui pile. Voilà.
Parlons de l'actualité, namoni ndeko na yo, collègue na yo, Lacoste Mukentonga, dans la ligne des émissions, à Koumisio, Bill, c'est un grand dans la musique, mais à un moment, à lobby, on se perd d'accord. Pourquoi à lobby Biloko tout? Pourquoi la polémique de Bill Clinton et Innocent Baloumé? Ou à sa petit frère Nayo, mes collègues dans le plan musical. Bon, ngai omoni ko la polémique na sala rangote. Na sala polémique te. Mais le problème c'est que ils allaient trop na vanda. Na ba vérité. Trop na vandi na vérité. Trop nos alliés. Trop na vanda. Parce que je suis l'artiste le plus copié en Afrique. Mais oui. Ah, le plus copié. Le plus copié en Afrique. Ezanga. D'abord qu'est-ce que belé qui Bill Pesa. Et ça partout. Et celui-là na Congo te. Eza na noti na Gabon, na Côte d'Ivoire côté Sali, ba Brazza, eza ti na ba soko ki ba tout fan. Moi agressivité à Bill. Neti pe no la vie no tu na Mumbafu. Oui. Pourquoi ngana ndimaka yango ke vie na ngati na Mumbafu na zwaka ta ya kotala yi. Ya ko bwaka na ko bina. Na zwata na ngana utala juna Mumbafu na utala bi vie wa sala makamnini. Ah. Siko na roya boyi. Mais oui, dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Très bien. Dans la vérité, et vous échappez mon touté. Et ça n'a pas sala style nanga animation à Bill Clinton. Sikoyo na mona que monde mobimba bazolanda Bill Clinton. Sikoyo le monde en Afrique est comme partout dans le monde. Vous comprenez? Sikoyo ne ozolo ba que Bill Clinton doit sentir yoté mais ndenge sikoyo moto est-ce que lui fait j'ai dream? Non, non, poser la question sérieusement. Sur les amis, journaliste on doit répondre à la question invitée quand même. Donc, parmi les featuring nanga na sali featuring na VG Dream. VG Dream c'est le chanteur actuel na France oyo azana cap moko ya likolo. Donc ba Gims. Pour Gims n'est le chanteur le plus influent dans l'histoire. Voilà. Yoka ce qu'on a ebisa yo. Gims c'est bon. Azande konanga ya yolo, c'est bon. Maître Gims. Mais ils s'appellent un moutoumou pas à Rawana. Ah, mon les cailles. VG Dream. Ah, mon les Mikolo. Bon, azon les canaïs étaient mais Asana epi wana. Asana epi Karasola. Asana yi. Na niveau bagadjou. Te, yazali kolo. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez au Bintemboana. Dégâts. On se bêtit ma dinda dans ma belle. Donc, quand France est sous coupe, vous connaissez ça. Batouba dinda dans ma belle. Quand France est sous coupe, champion Adol. Ouais, il va jouer tout maestro qui ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. VG Dream. Faut tout dans la France qui est VG Dream bah oui ça. Sera bimisi disque ezaka. Disque de diamants. Non, tout n'a eu les pensionné, les barres de fond. Tout n'a eu les pensionné. Et en plus, tout n'a eu les sous pasta. Pasta nanywana. Ah. Parce que n'a pas la pasta nangai. Xavier Lufalanka. Na France. Na Xavier Lufalanka. Eh, Azangole. Sikoyo. Nasko na la pasta Blanchard Logos. Ok. Yala na Suisse. Président Dom Nali la ebi solo. Tout n'a pas eu biso VG Dream. Donc pour mon aké. Ba discussion amike peut-être ezaka kapo mokili salami na liloba. Faut loba. La coste c'est bien bon lobi pourquoi Bilo zoloba zo sala boy mazo sana ke yé po ba sala yé. Alobi yé kuta vanda nyata ba loba na bango ya vanda na yé. Soka vandi kasi avandi. Na vandi wana avandi la pe maki libela. Eza bongo te mo salama na liloba. Nzambe tango asalaki mokili ezalaki molili nzambe alobi que la lumière soit mo ebimi abana osala ngo na maboko te osala ngo na maloba ozo comprendre yango moni nga na lingaka te ata ba polémique ozoleka mikolo na ba musicien congolais ozo linga kokota ngote ozo banga ba yela yo ko vitesse ça makasi boye neti na otala mikolo yo onde robino olobela ba fi. Bon, n'a pas répondre na biloko wana te. Ah, okay. Pourquoi? Pe na ko pesa conseil te. Parce que mais za frère na yo hein. To si ça na mamba innocent. Le ba Lacoste ba komo kanisa loko la ngai na ko sala échange de paroles na innocent, c'est faux et archi faux.
parce que innocent a succès ba musique na match ya basketball aux États-Unis succès fou. Non, bagocha, c'est bien bon. Mais nga beton na gena obeta FIFA benga inga na obeta Africa et on invite l'Afrique au na yemba na ba Magic System na ba Mama Patience Dabani na ba Donton ba Tebele. Banda na Wendo ti to komangi na bébé Chanda. Ezaki na musicien mo ba benga été na FIFA kwa ya ko yemba na Coupe d'Afrique. Non, là il faut les rappeler aux premier musicien congolais. Premier musicien ba bengi na makambo match ki no beta na ki représenter Congo. Mais les gens ne voient pas ça. Et comme tout makambo basket ndozo beti na ma solo ba chenze na basket. Non, viens donc au Philomidalti. Oui, premier zate, ndapola rondima eza bien. Ce que nous doit salir loko et malamu. Mais on dit maté. Nandima, na loba. Mais petit na yo, azana succès. Non, il ne faut pas renverser les choses. Ba tunanga une question pas confrère na bino. Ozomo na ndenge nini polémique ya innocent na Fali Ipupa. Ndeko na yo Fali Ipupa. Conseil oyo nga na pesa ki innocent. Ne pesa ekanda aya kofinga ngana. Pourquoi pas pesa bangonios tout de part et d'autre? Non. Parce que batumsu excusez pardon na kota na sous question batumsu ba traiter en étudié au pesi fallait que conseil était au pesca innocent tandis que innocent ça va succès ba salon beta yo beta ngote. Na ko côté la Falité mais je connais bien la personne de Fali. Ah. Fali Ipupa na sina vaine mingi. Ah beta orchestre monte bo fande la wapi. Vaine mingi. Orchestre ezaka omoni mutu musa ko za mutu no ezateka fo beta. Bobeta orchestre moko mutu musupe à part makamba orchestre tam musu boko kutana bomeli pe moi vert. Très bien. Comme na ndenge na ebeli Fali, c'est difficile Fali aller à la télévision à lobela innocent mabe ou bien à fingaye na mona pe interview anate. Mais à innocent mona bon ngana mekeka ko conseiller na mekeka ko conseiller na c'était innocent aza jeune frère na biso ya yelelo Fali asa bani musique moi kala alanda ba fanatique oyo bazo memaye na terrain wana te na moi mbri wana te eza terrain moko eza très glissante et ko sale mabe à la longue tant on a lobby bon peut-être à comprendre qui makamo na lobaki te aya na télévision a sala makamoko ezalaka te abanda ko dénigrer nga ote en atalaku akoko lobelo ko moko te na kati beta basala simawera na beta basala na simawera sona succès te au niveau nete voilà c'était un peu ça omoni et soyo yango na biso ngai soit tala ya na tuni omoni mekana omoni neti libende ndenge zabo mekana ko soit libende ndenge zabo yo ndem to ka mingai na mini yango moni mingai lelo komi ko sala et komi obi et comme ça la innocent et comme ça la public ba ba côté la ki ah et comme ça c'est comme mingai et ça ko lié au lié mbumali boto au lié donc on mbumali boto mitalio au monde a fait voilà ouais au monde a fait nango après c'est comme ça dans la personne qui conseille mais ba petit on a tellement ça qui na clique moko bote takeye clique banani ba mise toujours. Bon, moi je ne vais pas citer des gens ici. Takeye, salabo, takebo. Nzoka ngai na lobango ke ngana za moto yo na musique nanga. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ma musique. Vous comprenez? Donc ngata on a sacrifié jeunesse nanga pour le nako ma Bill Clinton. Mais peut-être il y a bandi musique moi na moké mais ngata on a bandé ko sala ba guerre wana. Tant on a yimba ba yunta bana masese dike ba photocopie l'air wana ina bandi musique ba se wana boagi la gesa tipoi bon yonde lui ko cité ba ko bon na ça les émissions ça pour ça ma ko ping pong na panza maswa no yo air wana tam so ça kina no pêcheur kuna côté à ben oui ah ça la pêcheur ndina l'époque ça la mwana muke ande aja na ko pêcher mwana muke basante kenena libongo mona bana mike wa kaningolo mnene akukanga be c'est innocent do pêcher kuna na Goma. Tala, ba série bana lo ba touche meme na maganda kabobima touche mwana na succès Bill Clinton voilà l'air wana kututa mususu asana na libele oso comprendre oso ko tango nazo betuka ezaka poto ça l'émission banini to ko calculer ba temps na banini té mais tant musuku ta santé non il y a longtemps à l'époque où tant on peut se débattre référence c'est gala ida mwana ah voilà oso mona ngana banda ba guerre wana kala
guerre wana na sala yango eza style ya Bill Clinton. Style ya Bill Clinton ezaki tant tozaki na guerre entre BCBG na maison mère. Kuna oyoki kota jibe bayembi kanga da ba fingi biso. Côté kuna pe oyoki biso pe to beti kuna Zando na zobelela Zando. Jibe. Voilà. Donc biso tant to bando sala ba guerre wana. Ya zala kiti. Wa fiki nezo binda mabe. Voilà. Donc ngai na calculer mutu loko mwana mukene mwana te. Oui na ko calculer te. Eza na ngo yemo ko ndimu tazaki agité parce que conseil on appelle ça qui est. Eza conseil moko ya ba sage na ebisa ki kozala na terrain on a te. Pour intérêt na yé. Pour intérêt na yé parce que soki ayoka ki conseil nanga alingaki atikala lokola mwana moko biso tout ngai to adopter. Même des choses comprendre. Très bien. Siko yé alingi siko sa neti azanani na yebi ete yo obeta misiki na nani bon na mona ki on c'est un enfant na ko landa ete mais mbumali boto soko liango eyaka na makambo susu après. Merci Macintosh, en tout cas tous évolué bien mais tomo c'est tomo tendre vers la fin entretien na biso na clebois.com. Les a eu plaisir à toi Yamayo mais au moins une dernière question, les a préoccupation ya Apocalypse l'a dit na Katia Belgique wana Apocalypse l'a dit bourgeois. Merci, les a préoccupation na yo pourquoi pas na Mokonda des continents Guy Basket. Bokondia des continents, Guy Basket. Nixon Boutique, merci à toi. Nixon Boutique, habilleur patron, habilleur responsable, Nixon Boutique. Merci à toi. Boni Basango Ben Gombo Japon, Bilamba et Belé. Merci infiniment, les plus beaux de la capitale. Olivier Mokoko First Class. Wana mutunayo, hein. Wana bureau. Bureau. Il y a un orchestre à la secrétaire générale. Secrétaire général Alino Gizaza, Alino Le Boga plutôt. Ouais. Alino Le Boga, secrétaire général. Alino Le Boga, un secrétaire particulier. Il y a présidence. Voilà. Mais il y a aussi les secrétaires, il y a mouvement Azali pour Naba Samouraï. Tous en a manager, le quoi dit que les noirs, tous en a fondé les pères, d'autres on a battu belé. Mais fondé les pères à où mais les fidèles hein. Oui si. On a battu belé. Ce qu'on va faire ce classe, on va sentir en Zambé donc Olivier Mokoko. Le plus beau. Le 24 vieillard. Le 24 vieillard. Donc bazara donc ba le quoi ba conseil. Ba liso mokonzi. Et on a dit la Costa le bioté, Bill fallait pas l'anda makamona, Bill azarana ba conseiller. Et puis ça la Costa. Bah tu l'as Olivier Mokoko. Bah Bill azarana les 24 vieillards. Voilà. Non comme ça message. Alors la question est ça parce que au moins préoccupation à Batouana, bah tu n'as une question à moi trop en tout cas bah Idriss les grands Canadiens mutoto à Bukavu tour du monde. Idriss les grands Canadiens mutoto à Bukavu tour du monde. Bah tu n'as pas question bah Apocalypse l'a dit bah les blancs mais non. Bah on s'est posé la question. Bill Tomoni Kofi Olomide auto perdre maman naé d'abord à Kepoto Lelo mais Tomoni ba te belé ba keke Tomoni présence non remarquable était na résidence à Kofi Olomide na Mofleri. Bon ceux qui présence na ngeza y remarqué kunate eza parce que yé mogonda lingaki bongo. Oh Kofi Olomide. Oui yé mogonda lingaki bongo. Parce que omoni Kofi yé azwanga en valeur. Kofi azwanga en valeur. Azwanga en valeur et en plus ngana considéra kay makasi. Oui. Muta zela yo tipoi. Azwela ngandenge ni tozo orchestre mogote. Est-ce que ngana beta na quartier latin? Ngana beta na quartier latin te? Ngai na Bill Clinton. C'est l'orchestre ngana beta ezaka maison mère. Après maison mère il y a rien. Après maison mère les marquis. Non, les marquis ça orchestre biso toke ko sala. To sali yango. To sali yango to fabriquer les marquis. Et ça te que na ke kota na orchestre ya mutu. Voilà, très bien. To sali yango ndenge na sala ki les samouraïs. T'es ça différent ndenge na sala les samouraïs parce que balé ba leader rebelle. Ba leader rebelle te. Les samouraïs ça yomoko. Kuna leader azala ki te, to zaki que des musiciens. Les marquis to zaki na leader te. Makambo ba leader et au combattant au commune orchestre na yo tant on a 5e génération et ba les kauki bambi seminene ba bimi nde muto komi leader komi patron un groupe na ye fait repas ya sali jet set komi patron un groupe na ye ba tu nyuso ba komo sala lelo to moni Fabrigas a sali pe to moni ba bina filé komi pe patron un groupe na ye nane komi bongo mais les marquis il y avait pas de leader.
Alors, toi, on a question de la résidence, nous avons Kofi Olomide, oui, Alinganga Mingi. Alinganga trop. Alinganga trop. Après de la forêt, on a Mingi, papa, non, sur le plan musical, c'est Kofi. Bon, je considère, hein, comment considérer un bon parce que, oui, parce que Moni Babi. Bon, viens au JB, Babi de tous les temps. Parce que pourquoi toi tu veux mélanger des trucs? Ne mélange pas. T'es pour les qui mango. Après, c'est Kofi. Matanga, tout le bango bien. J'y vais pas à Linganga Makasi. Troisième papa na yo. No, Yoka. Dans le premier papa, deuxième papa, mon père est mort. T'es sur le plan musical. Yoka, sur le plan musical, non. Au moins, si on a un plan musical, voilà. Ce sont des confrères. Ah. Oui. Où est confrère? Et bah ça va confrère na musique. Bisonde a to commissaire au président. Oh papa na ngai wana. Yo mona ba musicien Michael place ni ba na obenga président Michael. Bo ba yeba ni pe. Yo ne muto yebi bango te. Yo di bango. Na yebi bango. O ta la 4 o 2. Ah mon. Après ko ça la yango na parce que o yebi bango te. Ata la kosi o kongo moko boye. Te ta kata mi balé. Ta mo nani? Wildo. O yebi ba yebi. Parce qu'on s'est ressourcé. Champion d'Alia Willy PCD. Wildorf. Wildorf. Deuxième. Marley. Oh, Kosi. Nani. Nani wana. Nana la moto na tembe. Basis d'abord Malay. Basis d'abord Malay. Peter Tosh. Peter Tosh azaki bali. Oui, omoni. Mutu nanga yango mona tsango kenga ba pesa nga ba kombo. Voilà. Dans ba pesa nga millionnaire yo discuter. Ba pesa nga Macintosh. Est-ce que Macintosh ezali? Voilà mon oroni. Macintosh ezali lelo ba bakamunyo so bato bazo salela. De yosko ezali ki kala. Mais qui lelo ya ba c'est ça unité centrale. Ya ma solo ya internet lelo o eza le plus rapide. Voilà. O lukio muni mbala moko. Macintosh. Et puis na ke musika, na se pencher na linsengo kudi bende. Nsengo kudi bende siko ba koko moko ne muto apesa nga muto na kena obeta kuna na boma. Abi na user nsengo kudi bende na tudi pa pesa nini. Yango seko ke ngai eza ba fanatique bato ba pesa nga. Ba pesa nga Macintosh parce que na bomba ka biloko na moto. Tozo na histoire à Kofi. Kofi Olomide na linga pe JB Mpiana parce que JB Mpiana mwana nanga. Mwana na yo. Mwana nanga. Na ndenge ya chabwala. Akoma mwana nanga parce que mwana nanga o na utoki obota Mikolo na juin. Abota maki le 2 juin date moko na papa chéri. Moi moko pe na ngai. Voilà, le 2 juin. Tellement tant abota mi le 2 juin na zwa kombo ya Mpiana na chai na sima. Wilson Mpiana. Parce que et ça la coïncidence moko mukolo jibe abotama mukolo mwana no pe abotami. Mwana pe abotami ya mobali. Voilà. N'habite so comprendre. Très très bien. Donc il y a on a bito mélanger biloko ne sona kati ya casserole te. Kofi Olomide a considéré nga comment tant papa na ngai papa wa botinga ba papa te siko zo kanisaka na musique te papa no biologique papa biologique wa botinga tango atie mutu na ina mabele na kati ya salle donc na ndima te nazala épaté ba leader tout baya mais mutu ali boso yaki avant ezaki Kofi Olomide oui mutu ali boso ayaki wana en noir avant di boso ayi ko se recueillir liboso ya cercueil ezaki Kofi Olomide. C'est pour cela nango na lobi ke Kofi Olomide a considéré nga. OK. Est-ce que moi systématique bimaki pe a considéré matanga pe enveloppe bimaga. Bon, on est les à côté to ko lobela ngo. Mais bimaki Kofi Olomide a considéré nga makasi. Parce que mon toi ya na funérailles ya père na yo a yepé à temps a vandi à se recueillir. Ndeno limito lo bango to lo bango parce que moni yango na biki ba musicien na biso ba lo baka ba coulisse na télévision mais coulisse lobi pété ce Kofi apesa ka voilà yango ce qu'on a lo bano ponga na biso ke ngana mto vérité apesa ki Kofi Olomide aza parmi dans tout le ba aza parmi ba grand o tala ki habite Bill zoa quelque chose oyo parmi les leaders musicaux au Pesaki.
parmi nabi ba leader te tenga na la concept musique nga batu ba ko tala ngeza ka ba leader ya musique te nga batu ba ko tala ngeza te to suka na musique expliquer onana ngai parce que omoni te to suka na musique te lo bela ba patron ante matanga ya papa na nga batu ba ko tala nga ba sa batu ko ba Corneille Nanga Corneille Nanga za moto a guidé ki élection na biso ya mboka biso to lo bela musique na zela so bil na musique to moni confinant te to lo bela te ba patron ba kozangisa te oza mutaba parce que na hôtel na la so batu ba yele nga ba enveloppe o ba soutenir na musique yo lobi Kofi numéro 1 Kofi ngai batu ba ko tala nga na matanga ya papa na ngai ezalaki kaka ba artiste musicien te to suka na musique nanu kasi yo lobi to suka na musique ndenge nini musique ezali mais faut na l'action que Bill Clinton azana ba dimension mususu OK pour le moment la dimension à part Kofi comme Kofi ezalaki ministre yoka ezalaki ministre ya recherche scientifique. Après hier na musique José Panda. Ah mais OK ma musique c'est comme si Kofi alaki yemoko. Non, Kofi azaki yemoko na musique. Kofi azaki na lobby boy. Kofi azaki le premier musicien oya yaki na salle. Pona ko honorenga. Abimisi peloko. Abimisi eloko. Tosuki wana. Merci. Il y a d'autres musiciens mais ba yaki. Mais ba bimisa quitté. Te kobimisa ça. Moi eloko petite cotisation. Non, na lobby to lobby la makambo nani. Biso d'abord matanga ya papa na Bill Clinton et les gars qui na télévision te ba osala cotisation. Non, to benga ki batu wana te po ba osala ba cotisation. Soki mutu asala ki geste na ye eza par bonne foi na ye. Très bien. Ezate matanga ba tchaki na télévision ba oluka cercueil ba sombe la papa na ye, ba oluka nani ba sala. Non, les musiciens ba tala ki ye pas na bonne foi ndena ebisonga na saka makamusu na bonne foi nako kende bo président na moni mutu mususu akufi na nzela mutu akosunga azate bo sala boy na ite sozo comprendre très bien ngana kenda na bare ya ba taxi na kuti transport eza pasi o sala ngoti lelo tala transport eza pasi na ko signaler pe bango te na kimimbango na transco na jude transco na futi mbongo na ibokene na retel là c'est une bonne chose bozwa batu wana bozwa yango balobi ke moni tango pesi loboko ya nani pesi ya gauche do pesa droite c'est ebarte c'est pour cela yango moni nga na bomba ka biloko mususu na linga ko lobango te c'est par là na zongi na question na yo voilà ya Kofi Olomide ezaki ye moko nde alingaki te ke bato ya ye abimisa bango ke ba ye te baya ke za lokola moi actualité les ambiances le quoi nani biso mo peto linga ki yango te parce que quand moi je suis arrivé là-bas to yaki nzela moko na fali pupa to vandi Kofi akoti biso na kati ya parler na ye place ya bibiso moi ji bozo mela to zaiki tuna ministre ya communication vie Jolino Makelele excellence donc tellement que ye moko nda linga ki ba caméra ekota te place to bandai ko solo là yango monike. Mais après, on a quelques interviews na Libanda. Merci. Donc pour te faire voir que Kofi Olomide a considéré na mutema ke nenga kufeli wana eza pasi na biso na mutema makasi. Là c'est très bien, en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui. Ensemble avec Makitosh, on a eu à parler beaucoup de choses dans l'ensemble, mais on va pas boucler ça comme ça pour autant donner la dernière parole par rapport à cette émission à mon invité qui est Bill Clinton. En tout cas, franchement, l'artiste s'est exprimé par rapport à ses œuvres et par rapport à ses productions, par rapport il y a programme, il y a orchestre nayo. Merci Makitosh, il y a eu plaisir. Il y a trop, il y a monacleba.com. Oui. Alors, public est partout dans le monde, on a en tout cas, on a aperçu bon ça pour autant, on salue Batunayo et puis programme, il y a mouvement. Donc, Bayabiso Baza est belé partout dans le monde. Donc, Netina Rubanana, Dani Chandou, l'homme capable. Hein, donc, Dani Chandou, Motemaya, José Onienzi. Donc, Bango, Balabna, Batoakati, Yanga, Masolo. Donc, Narobo Sanate, Basoni Chilumba Kistamato, Yawili Mekombo, il reste social. Yazana Mikili. Yawili Mekombo, Yazamutu, ya Durba, Kampala, Durba. Donc, Tamola Kenya, moi.
Bah côté on a qu'on a tout. Ouais. Non, ça n'a été Bill Bazet les amis de Bill Clinton, balanda sur net. Voilà. Balanda biso bakota siko na Cléboa. Voilà. Ata la siko émission bien les amis bo soit émission. Bo soit yango siko. Donc Bazet belé donc Boss Ibra na Bossanité. Charge à Lemba, Boss Ibra. Charge à Lemba, Boss Ibra. Na Bossanité les stars Patron Kapouya. Dans les stars. Les stars, Sigo, Aza, presque dans tous les 24 communes. Aza, presque dans tous les 24 communes. Donc, il y a des mystiques, il y a des patrons, donc il y a Makasi Route au Sanganate. Donc, Nabo Santé Tiffany Dangwe. Kaile Inga le Copperfield. Donc, Nenge Zawana, Batubaza tellement ébélé que Narubo Sanate, label Yamikolo, Imperium. Label Imperium. Imperium label. Voilà. Imperium label na kati ya France ya on ça ba bœuf kapuku baza na kati. Donc la rue Imperium Idriss Ndebos. Donc carré masoneza kitoko pina le portugais na bosani binoté Brandon Islog. Bo s'abonner massivement de lo na ina lo ba suka wana. Toujours na chaîne Macintosh. Voilà. Bill Clinton. Ils ont Macintosh TV ou officiel. Ils ont Kalonji TV. Kalonji TV. Voilà, tous zongi na bokokopo. Ils ont le pouvoir ancestral. Ils ont le pouvoir ancestral, voilà. Kalonji TV. Donc, bokoto, nenge babaka bokoto. Nenge vieno bokecha lobala. Ah bon. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais au moins, au salon de plaisir, un tout petit peu. Au émerveillé, mission dans cette émission. Attends-moi d'écrit et ça l'a bien parce que l'identité non yangwana. Merci, fidèles internautes de lancer tonton banapatrouilleclébois.com. J'allais dire, Manga Pichu Boss Lady la française, Empereur Herman Garçon Slim. Merci à toi, Nantes, pour de belles images. Merci, Mokonzi Ade, commune Akin Barumbu, Asalamoko, Mermos Passi. Mokonzi Ade, commune, Mermos Passi. Mokonade commune, président d'homme na Lille Mokonza Lille. Azam Moko, merci à toi. MHLMB du nouveau à Kinshasa Resto Shop à Bandal Sinkin au coin des avenues Sundi École Saint-Michel. N'était à Baoba, référence Marie-Hélène Mendy London mais Akin. Merci à toi Marie-Hélène pour MHLMB. Merci infiniment Kelly pour des belles images, pardon, comprenez, merci Nantes pour des belles images, continuez toujours à s'abonner sur clébois.com, mais je vous laisse accompagner de Bill Clinton, merci à Gauthier Mascotte, leader à Londres, merci Olivier Moukoko, first class, les plus beaux de la capitale, merci à toi Fondé les Pères, merci à toi Alino les Bougard, merci parce que Azala toujours fidèle, à côté à Bill, continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, l'espoir de la presse, mais je vous laisse accompagner de cet artiste pour qu'il puisse aussi nous émerveiller par rapport à son savoir-faire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Raf Congo Boavida, joyeux anniversaire. Bon, Banamai, Bolandelaka qui bakala Kodia, Nene Tolobaki, qui bakala Kodia veut dire le retour dans le trône. Qui bagala Kodia, Bakongo, Boyebi Kodia ezani. Soki mutu azui Kodia na ye, mutu alobate. Nasina botoli Kodia. Yango zomona masolo komi kaka o Bill. Nasina bakaki déjà Kodia. Bo savourer ki bakala Kodia, bo savourer nenga toloba mikolo ke Luyambula lulendo futaka te baye ya luyambula ba fiere Makitoshe mata toko mata bangonde lulendo bakokita biso na bile tomata. Ça c'est l'élévation. Mata tomata bangonde lulendo bakokita biso na bile tomata. C'est à libérer nano s'il était allé affronter Moukoua. Nzoto sembe, yabile na biso sembe, nzoto sembe, petitika kuiti, pokoma sembe se alele, sembe, nzoto sembe toujours. Bile,
bile bile azoningisa osho budae na Londres posho azoningisa bile 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 mbona yo yango yo miziki ya bile ningisa katoza na pongi Bill Clinton ningisa katoza na mbetu bile bile azo Francis Temai deux fois coup douté balobi mikolo yo ki bakala ko diande ma solo donc vous savourez yango pour ba chance pour elinge bandoya to bimisa ba chance to bimisa ba Jean-Pierre aye abunda kana ko isambo totombola maboko toyamba liaou ayolela wanezo ya siko mikolo wana deuxième générique chant Jean-Pierre Liaou wanezo bimana loboko tala yo talanga nani yebi miziki yoka bango yoka nga yoka ye yoka bien nani yebi lindanda menanda kwa miziki na kotaka na vuluba na beta ka porte te loboko yebeta bakao mongongo na ngai bile ebimisa bana ebele est-ce que yo ba yebi yo